Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Yeah. Dekunaga na za kuye biso. Mesdames, Messieurs, chers internautes, amis de Rabi Mavinga, vous qui aimez Rabi Mavinga, vous qui aimez mes émissions, bonjour. Et très heureux parce que je reçois pour vous une comédienne, je l'appelle Queen. Donc la Queen du théâtre congolais, elle parle bien, elle joue très bien, elle est très célèbre. Et je reçois pour vous Via qui est à mes côtés, Queen Mada. Bonjour Via. Bonjour Rabi. Bonne santé. Nangola Nzambe ça va parce que ceux qui Nzambe te mbele tokutanité ceux qui peut que nous autres ça qui bien te mbele na minute to ali bossa ba téléspectateurs au bauta la bisoté donc Nangola Nzambe ne se ça bien. Nous avons présenté, on avait présenté une patronne, il y a groupe Vague, c'est ça non? Et patronne, il y a Via TV et femme d'affaires Lissous. Artiste Mboka. Pour moi, c'est ce qui est important parce que je suis artiste à Mboka Congo. Ma kamana nyonsto eye pour nos artistes. Donc avant nos artistes, nous avons na mambona nyonsto te. Et là qu'ils ont importé na nyonsto eza je suis artiste. Point barre. Ça fait un temps aux monde en théâtre et près de 20 ans déjà. National l'équipe déjà comme 24 ans. 24. Oui. Carrière c'est vrai que carrière vraiment parfumée qui toko et yo moko zomi le belanini réussi ou bien moins échec. Si réussite ezali parce que il y a des gens au babandata mso avanga batika. Il y a des gens au babani mso après nga batika. Mais nga nazo persévérer, nazo continuer ko bunda bunda malgré 20 ans, nous avons 20 ans télémisé carrière nanga. Na tawana nyonsto na moni le haut et le bas et na meseni nango na comment comprendre que non tout ça la vie à TV Monde et que est bien et puis na comprendre que non to créer moi ba activité mike pour esonga biso kaka po na bonne marche ya musala. Je ne pense pas que Nazasu a quelque chose à prouver dans le public parce qu'on dirait oh nyonsto nazara nango na sina pesa yango. Donc public o ezota la biso ba yebi ki yevi ya Queen Mada. Bayebi qui est l'état qui est mon lakisi naza boye naza bien mais ceux qui na mati na scène na cédé chez naka donc bayebi ba capacité nanga je n'ai rien à prouver j'ai dans na passager déjà en tant qu'artiste il faut que prouver kaka du jour au jour aux innover au ça voilà là to comme beta solo mususu parce que sur scène na quoi prouver par rapport à rôle nanga mais des données parce que rôle mon côté pour peut sanga lelo oh non na salati c'est-à-dire to comment ko sala to comment ko zongela ba rôle ce qui ba ebisinga na za mona mawa na sala on balibele na za mo sala libala na zo déconner na sala on balibele na za mo sala libala na sambela ka mobali au trompenga na sala on balibele na za maman pasteur je l'ai déjà fait na za nani na za ministre na vie na tikala za la ministre était mais na scène na sina salango donc ngelo ba que yango na otoloba ezene loko moko te ya sika bato bakosaka biso na yene loko ya sika et loko sika na monde art ya la raté ezali changement d'expression changement de rôle changement de nuances to monaka peut-être yango ndeko sala mais pour na yene loko sika tala salon joie tant on a oloba que ngala yene loko sika Mabo mengwa olobani place à Otalanga. Bonjour ma maman. A olobani ni place à Otalanga.
Non, nazo lukana satisfaire public au elinganga. C'est ce que je pourrais dire. C'est bon, ndenge balobaka ya sikeza te na scène moi lobi nango kuvi ya Queen Mada, Queen ya théâtre na biso et c'est-à-dire c'est assez pesaka public et ça l'a bien. Sur le plan financier, tokoloba pe o gagner pe vie na yo na théâtre. Bon, c'est quoi des fois moko penga pe nazala nango. Na linga penza ko étaler vie nanga privé topé vie financière nanga na télévision te. Rabi, je vais te dire une chose. Ce qui olingi ko étaler vie na yo, parce que même Bible c'est une discrétion. Nako ko zande to fandi no boy. Na lati liputa nanga boy. Mais nanda ko na ata msuna lelo sona mafuta. Vous êtes sûr que le public a besoin de mambwana? Non. Bana besoin de yeba via mikolo a préparé nini pour na biso. Via mikolo azo me ma vie na ndenge nini. Bana ba on a besoin de yeba te na liaki to na liaki te. Ba on besoin de yeba te. C'est ça la passé ceux qui vivent à Beli, to vivent à Koufi. Maman Olive, maman André Kimbuta, bana poto botika biso te vie en hôpital, ton ambongo te, pour ba kuna vie et une cotisation, tout yansko ça là moi bien tant déjà toi déjà hein moi ça va. Tant toi déjà que moi bouille ça là moi bien. Est-ce que pour moi toi songa moto il faut na bisa eka ke naza nangote? Non. Rabi, na otala te pour la chemise à bien. Ce qui na posa na kabela yo, na zela oza na chemise on est tobo wana bona kabela yo. Kokaba babota maranango babota marana kokaba soki okokabelanga po ozelanga nazala na ndako etoboka woni ko ma mususu kabelanga po nzamba toucher yo kabelanga gloire à Dieu nzamba linga bongo kabelanga po a toucher yo mais ko kabelanga te po ozela nano o remarquer que na nangote mutule tinga je suis muyombe biso to sala rassemblant. Bande wa Didier Masuki donc vous la assemblée mbala bande fa pe mende ko nanga vous la assemblée soki eyindi ngana epo maréchal to katisi to kei c'est-à-dire biso to linga ko revese te biso to mona mundele liboso te biso to mona mundele liboso to revese ke pas ezali nazo oyo ngana nango etali ngai na nzambe na Bible bito se contacter na oyo to anango soki nazana moni ke lelo ezanza mapenga matembele na sali ngo to liena bana esani soki na lati liputa na ngana che poudre na ngande na yebo nana ko yeba ke na lieki matembele non pesanga po nzamba toucher yo pianga nzambe wana tana lobaka merci nzamba lola opambola en plus na so orpheline na mukolo orpheline na mukolo boy donc elingelo bake non na koza papa mobimba maman mobimba mais je suis orpheline donc pona muto apambola ngato ponga na pambola muto na kozela kaka te fo muto na zala kaka na pasi otuko le bobi tozela te que non so lelo na beli bongo to banda ko loba et pourtant que to lobaka te que vie azarane na pasi te muto oya linga yeba pasi na kozwana nga apusa na pembe nanga bato ba otala biso na télévision bana besoin na ngote besoin na bango ezali bonne marche artistique nanga marche artistique nanga eza ndenge nini parce que yango ndesala ke tokutana na bango sur scène et loro mususu te yango te ba ozelela nande ba le bak artiste comédien ba kufaka pauvre yango te sala nga pasi mingi soki muto asengi ke alobi ke à mettre fin na makambo na ke tokufa so pauvreté et ça peut bien gloire à Dieu ngana ko sepela na ko encourager acte wana na ko loba nini ngai penzelo oni na ko loba c'est vrai na ko loba awa Rabi soki Rabi a posani pembeni nanga a ko comprendre vini ni via menaka a souffraka parce que mutuneti ngai nanu akufela ba parents bo mwana ba parents na bakufika boyete me batiki na bana bande ko wana nyonso fo bunda na bango batanga ba sala boy ba zongisa boy yango mona nga kozwa théâtre nde batu bazula yango te ke loisir moko boy te ezusa ba leki na nga diplôme na mukie na ngoza ona mbongo théâtre na mbongo te to sala boye to sala vraiment boye mais maman mususu to mona ka a oteka nguba mais azo s'organiser bana ba otanga n'est-ce pas makamni so bandaka na organisation na ko lo ba lelo ke nazana na oto pese exemple na ko lia lo so mafuta muto ko yeba na yete mais soka posani pembeni na ngata muso yiki solo mnoko na nga comprendre
oza so na mnoka lo so mafuta mais eyebi motema na ngai nazo obligé na ko etalango na télévision te na bengi Rabi pusana pembeni na nga oyeba onga naza. Merci beaucoup via Queen Mada, leader et groupe Vague, Nouvelle Vague, et puis patronne il y a Via TV. Et ça va bien. Voilà, je voulais saluer Fabou Sentiek Kalebos américain, fiston bassin de FB International. Nani, Fabou Sentiek. Oui, toi, Yébani. Les boss américains, des très gros bisous à toi. Oui, Karati, tu continues à solo là, quand on est parce que na yebié, na yebi na famille nyonso, na papa Zadio, na yebi bangoniosto, donc des très gros bisous quoi. Voilà. Ngapena pe simbo te pa maman Zefa Vital. Merci pas fiston bassin de FB International agence assure, maman Emeline Zemba, maman Likelemba. Ça tous pepele ya mbetolo. Wana ndi sika pe motema vie ya kuni made ya laka. Donc vanda rapina wana na Londres pas maman Miline Zemba ça dit moi on est gié en auto mais ça n'a rien de zoé aéroport tous ces éléments to calculer totali montre les lona noté totali montre tout mon avion tous pépé la mbéto tout mon a blouson donc il ne peut qu'aux amali à ma campagne. Ça c'est très bien papa Duval Kassongo, merci Epanayo, merci Bella Dinganga de la part de Bogo Sanderson, Dominique Kiele, mon homme Sakata Solo, Ariane Ochesco, Fonde Kabea. On est là avec la Queen, mais qu'on a une Queen. Mais des fois, vraiment, c'est bon, ça fait un temps, mais vie au bandit théâtre, tu découvres que pas Mouyombe gauche. La relation avec Mouyombe gauche, c'est Tikalande. Très bien, et ça très bien. D'ailleurs, quand on a là, nous sommes en Sungi, tant on se dimanche, on a rebêté les tours. C'est-à-dire relation c'est très bien. Et yaya mutala kisio asombelinga te mais la kisinga ko somba lipa na baby sa relation na yete na linga bongo te nga na linga ko tonga relation yango nde esala biso batu lobby ko tonga relation nazane très bien, c'est mon papa à moi. Quand ça peut un jour que jouer ils sont ensemble, ou bien pas naïe, tu peux benga pas naïe. Non, ko benga ye pas nangai et ko simba parce que ye on dirait linga pena nzonzi te. Est-ce que meka ko benga? Non, alinga nzonzi te mungana. Ya moi beng papa naïe. Je ne pense pas. Yende peut-être ceux qui a benga non kende ko servir ye. Pourquoi tout ce temps quand tu as quand tu vas non, ngai na longaka et pas Mouyombe gauche parce que Mouyombe gauche bandako linga nzonzi te. Il y a une raison car on a longué la yango. To longa période mon ambongi, même raison un peu à son âme. Tant yango to préparer mam naït. Donc exact que non pour na to be banana ye non. Exact que non alinga nzonzi te mais vie condition o nga na zala nango, vie condition de vie na ngai o na linga ko étaler moyena kanga maboko ezate. Nezate pour na yebi na mama mususu wana te. Donc il fallait ki karana kende na sala quelque na luka na sala nzonzi pona luka ko bandeko pe bayeba ko mata kombo na yiti ko zala pe mutu lobby po kongo oyo lobby esa pe na besoin ya relève ya batu mususu bayaka pe mitu ya batu et ça là voilà donc fallait ko tangisa bana ya ngonde loko sala ke na longa mais sans cela tout ça bien tout ça mutu ko changa na mutu kami manga mayombe na kabona ne mabe ouais injustice tribalisme komi wana tribalisme te mais baloba biso na mboka na biso baloba ko zia mikuto mawako de banelo bayombe bayoka bien na mboka na biso balobaka lata na lobango ekiri nyonso ya nzola bayombe ya na Londres bazo comprendre donc et pas na biso balobaka kuzia mikuto mawako na cimetière mutu na yo fo azala kasi fo yamba yoti soka yambi yote okozanga cimetière ti bakokunda yo wapi nde balobaka ti koto bakolo mabele bazalaka ekasi kuzia mikuto mawako wama Mouyombe gauche na koboya yendeni wama Didier Masuki wako Didier Masuki wama pe donc ngape susa zaka ya ngai bato nyonso to baza yanga bien sûr mais keba ezala pe na bato moko baza pe na ya yo ozo comprendre quand tu ozo comprendre mambango donc mboka na mboka ezana bakolo na. Ça c'est très bien. Là, je pense à Riachou Yeye, mon thème super papa. Hein? Félicitations. Et ça, quand on est en abissonné sur les comédiens, et là, on est au linga yangwana. Ça dit, moi, c'est Fabien à ma madame. Mon papa Mike Lema.
Hein? Super. Des très gros bisous. Donc voilà. Et ça va bien, ce qui va aller na babali. Et ça la rabiso bien, ce qui va nous qu'on abiso babali. C'est-à-dire les balles les arrêter faut baler qui ne babala. Na ba yaya pe ba kubala. Donc son habit que parce que baler qui nabiso babali et ça la rabiso bien, on dirait toché to exclure ba yaya babala te. Non, c'est-à-dire et ça la rabiso bien, ce qui artiste barubala. Ce qui bâtit c'est parce que nous avons tunaki bagata makambali bale bagata yo obsenga ko bala kan asiliki afashe na tuni o silika botika rabio pesinga kanda te ayebi po nya silika ki parce que bagata en réalité ayebi ka moi c'est faut bala mais Bible les l'homme quittera il s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chair ayebi asilika pour ambiance à émission mais en soi en fait jeune moi Europe à Prométhée qui est procédure ezaki bien bala mon kaka à BBC ce que chaque kanda moko mabe ya bato ngonde yango yo mutu nyonso oyo azo respecter parole na été oza mutu te en réalité rabiso na ebisio micro oyo na moni yango bien mais na obakiselo micro mususu oza obligé parce que ngam na sengi yo te oza obligé o honorer parole na yo respect ya parole eza bo mutu ya mutu. C'est ça. Yo le bina montu que non na obala yo bosali ba parcours de bo sololi et après au sololi mabe quelque part ça fait très mal. Tant oyo le qui saki moi na batu. Et ça le rappelle bien te. Siko wana ta muso ba ngaba bala na bango ye pas Jean to pas Paul to pas Pauline to et pas Paulin pardon to pas nani. Pas Paulin. Desculpa. Limbisa na donc voilà na sens wana. Allez, c'est quoi comme mao ba fille théâtre olinga ko balate. Allez, tant mon temps liste comment le bosso Gabriel. Ah. C'est quoi bateau batanga bateau ke balinga ko balate au monde appelle ça parmi bateau balexer bateau temps. Yo lingo tanga bateau balinga ko balate mais hors temps sozo faire partir n'est-ce pas chez la Vita. Chez la Vita donc des très gros bisous à toi. Pourquoi pas Manuel. On a papa. Chez la Vita moi si oh. Chez la Vita moi ça va te appelle mobile night et puis pour la nini pété Manuela Pelenda et puis pour la nini pété tous en alisis et pas y a tantine Babette les amis de vie à Nyons tout tonton Silas tout est grâce tonton Mawete bino Nyons tout et pour la nini pété noko yabana de hier la rapena noko yabana ya solo na ninga j'écoute donc des très gros bisous à toi voilà noko yabana des très gros bisous à toi. Bah, bien comment nous attend après. Queen Mada, ça fait un temps, l'artiste et comédien bazo sama. Comme on a eu papé ça on a prêté. Parce que nous biso papa biso ba Congo nous quoi na valeur Henri Sengoma mon cousin aux États-Unis lelo tozo zeli la karapoto ke noko tika biloko na biso ya libala po biso tolinga to bala bana bato tozo bango bongo te. Mukolo na koya ngana olia bitoto. Bilo ba yo. Queen Mada, ça fait un temps nazo observé, nazo étudié apparemment au comment vous travaillez au comment plus net aussi isola. Comment ça m'a comme no yo moko na kwena yo o ka via voyager qui ye moko via c'est oh ba comédien ba travailler en équipe yo ka ba ke neti siko ba kata kende Kenya na ba Christian Shoga ba Gabriel ba utaki Dubai yo ka yo na makambo na kutute et ça ponani te na makambo na kutute te eza pana biso ba lo ba boy. Ce qui bâtit pas na biso ya bayombe. Ce qui na bi pas na biso c'est que pas bayombe. Ce yo qui bâtit boy. Na quoi pe obeta on te c'est que ba signaler yo. Ce ba bengi yo. Tu bâtit rabi tora. So le quoi comme on est banana ra o baluko tali. Tango ko tia ngai balobino yo yaka. Mais ce qui nanu ba bengi yo te. Na oyande nini. Tu n'es pas comme moi, surtout sur la politique, tu vas bien y battre. Vie à l'ingani, comme un politicien. Oh, bah, tu coûtes en place pour te occuper de boy. Il est à l'ingani comme un cambouan. Ce qui m'ont dit, vous avez quand même vie à un queen, vous avez quand même artiste amené, étant bien un artiste amené, bako zappé ou te, ce bas zappé c'est comme un problème sous. Tewana, nanga mon ami tout n'a pas question. Naïba raté et ça ni ne sait manini mais na linga qui penda komitu na sous question te na ko comprendre que no likamna likambo za na tango nango likambo na likambo za na tango nango
tango nzambe soki ngongesi ebeti kelelelele nani akokanga ngo na boyaka équipe te j'aime travailler na équipe majorité ba voyage to kena muso pe biso moto créer ngo mais na yinko tamulanga moto na tamulaka na baninga mukolo ba obenganga mutali boso na obenga yo rabi allo rabi oza wapi yo lo baki ke na boyaka na koki ko boy makambo ya nini na boyaka ngonga nzambe beta plus pona ba coquette pona ba na pa ba coquette kutu ba oti so no ba beti moi tour na France Belgique ba sakana nango. Félicitations na maman. Yo sambela bien te. Félicitations ngai kokende ya ba coquette wana nga mutu na ke kuna teme na kumisa kinzambe pona lobaki oui posa na biso to longwa place to zali to bima libanda nga pona sepela fo zaka lipamboli nanga boni boyeko okosa egoïste tine lipamboli ya muninga bwendeni non artiste oyo akei artiste o babengi aza artiste lokola via lokola ya akei to sa combien d'artistes na mboko. Prenons par exemple Rabi. Ndenge bandeko bakende ki nani Dubai. Bakende Dubai. Ah, je comprends. Bakende ki Dubai. Siko admettons que bango nuance to baké na mboka awa. Nani a retourner le sous nani a retravailler. Non, sentinelle lazara important. C'est-à-dire yo ke ilelo lobi mususu akende lobi kuna ngape po ninga la kendete. Ngamba ona mema ya nani. Ngape fona kende na tangu nanga. Tangu na nga soki ebeti nga pe fona kende bandeko pe ba mona pasite tangu na bango pe pota nga bandeko ba okende na mona pasite na okumisa nzambe na esprit na zo sepela nani na initiative wana nzamba lola pambola yo mama vraiment pambola yo osali yango na nga te me na bato nyonso osali wana ba bandeko na nga lipamboli wana to eloko to bande ko senga tongo midi poko ezalai ka wana lipamboli wana nzambe abalola pe pa na biso nzambe a roulage pona ni ezalaka côté mususu pa ba comédien baluka te ba comédien kaka ba réclamera na télévision que non lelo to wana ngote lelo to sabe gloire à Dieu nzambe pa tali biso donc bato nyonso to wana oyo bazo kende to bazo partout ba obenga bango ba omemama et ça problème te ça lipamboli nzambe mukolo pe to nangé ko kamta obeta libakuta neti nzambe sala na ngonga na tango na yepe na ebisa ki ye place ba kei na Kenya na souhaiter ki ye ba bonne chance na benga papa Koba na bengi Marie Jeanne na bengi basa belé ba kei kuna na kumisi nzambe sadi eza tango na bango na kokanga bénédiction ya mutu te yebi mbulanga na banda okende Angola meta musuba tumusuba ke Angola kutu bazufi ko lekata musonga na banda yo zo ke Angola seru na Angola dollar ezana no belé nikole koma ba kwanza bana Angola discours pa nikole koma kwanza na kwanza te lipamboli ya mutu mukolo yaka na mutu ye moko mukolo nzoto ayebati au sutuka lelo na pambwami gloire à Dieu anapewa nema et ça moi bien mais yepsa son envie tant ça analyse à théâtre on a remarqué anapewa nema wana beti Swahili d'accord yo ganyanga na portugais na keno na Swahili anapewa nema yo ganyanga pesa munola biso. OK en fait na salle analyse mon amour théâtre ngo ekiti moi kasi dernièrement émission bagata lobaki et komi boy et ça li pante n'était pas na yo so remarquer ndeni c'est-à-dire ba cacher artiste et comédien lelo pante pona nini bon ce qui est pante tout ça l'effort biso ba artiste to zongi sangoti soki c'est-à-dire pona yo eza pante te non ngai pona ngai c'est une maladie qu'on peut soigner et ça maladie moko eza incurable te liboso to banda ko tamba producteur bazaki parce que erwana edaki c'est beaucoup de producteurs pour travailler producteur a opé so caché a tout no caché on peut se cacher na yo et tout bo sololi bo kabwani makamba YouTube ba producteur ba sala na bango société pour piraterie et makasi prière na biso to le quand même na ba émission belé ko loba que non ba bundela biso pirate et sila mais tant YouTube ko ya biso nga sinaka contrat na sepelisa na profiter opesa na takasa na ipse ko na battre la relation ya cher na profiter opesa na takasa ba très gros bisou place azali biso to sinaka ba contrat biloko na biso so leka bazo tindela yo mbongo na yo ndenge boyokana ki na contrat na bino et tout tant to moni que non ekoki na bundala sa la vie ati kito kufi mbongo zo ya sundenge zeko ya te non kufi to e bongi etalingai na contrat on a signaka
C'est ça le problème. Ceux qui contraisent d'accord bien. Pourquoi évoluer maintenant au tiki c'est que pour Guecho déjà déclaré Kope Koufara Bazoli Lembon. Maman Kalunga Lissous qui dit vraiment ma casse abi ah na débrouiller dans la chaîne nga moko de sorte que ata mukia na lianga. Tenga na monaki kolia ko tout même si on a sali chaîne na kolia penga mota na sana bactère. Bon bateau na invitera pour na tourner pour na mesa na esprit nzonzing. Na bengsi bato wana bakokende ka ndenge wana ata topesa na aso kashi ndenge zalate me foi baka même kende kona eko sunganga tam so yena express so yena mutuka na epe enet mikolo na osepe ba comédie bana mituka makasi vraiment c'est ce que nous cherchons et c'est ce que odonzamba lo la voix azo lokumu voilà comment na tam so yena mutuka na e ata carburant opesa été ata carburant ya pamboyo oso comprendre que non na okimimbula ekimangando tamuso ezaki na SPS tondo liango ya biso nyosto mais koto ezaka ndenge moko donc elinge lo baké tamuso na mona ki tango ekoki na bunda pe na sala eloko nanga chaîne nanga na bunda parce que na SPS e banda ko senga il faut nazwa ka banzonzinger ebele or nga na groupe toi différent Rabi akosa tamuso za na groupe te Albi akende ko sala neni tournage na ye akobenga kaka banzonzinger po yaza na groupe te mais par contre via azana nouvelle vague na nouvelle vague wana ngai moko nazokende comme c'est promouvoir bongo bana bato non biso ba yombe to lela bongo te yopeki ba yomba comme tout est là on te lo boye vantarte mais comment soigner cette maladie au lobby wana était non attends que na sisat biso to lela bongo te biso quoi ba soso donc etant nazo doda na dodi na tena munoko na dodi na bwaki na mwana na dodi na tena munoko na dodi na bwaki na mwana biso vivara bongo pour soigner cette maladie eza koluka kosala eza passe na lo baketo sala esprit moko c'est impossible parce que moko nzamba kelaki biso kelaki mutula mukolo na ye akabola epe bilongi mais to luka kosala effort faire un effort c'est pas difficile il y a que se supporter na ibité nga na moni on dirait bato bakenda pa maman ba pesa pena na ibité ba pesa ba idée bien mais on dirait faut pas forcer sous ba idée donc nga na posa monde total ra Nollywood wana et pour ni bisoter pour ni bisoter pour na ni bisoter que ba film na biso bazo interpréter ngo parce que to bito lo ba biso to jouer na français moi lela et kokota to bito kota biso to jouer na anglais ba good morning et aussi là mais ezala ba film na biso ezala interpréter pour na ninité ozo comprendre pour ça na ngandenge ça dit souhait nanga il y a un ministère à culture bozana association au pas masumu chapeautaka ba élection fallait ça ma année passée na no salamité et c'est mi wapi c'est bon aussi quoi non no salamité allez place oyo kutu salimo mobulu yeke et salimi kutu te tenga una no soutenir ya modéro. Je te salue là aussi, mon grand frère, je t'aime beaucoup. C'est ça comment il a changé ma cam. Nakende ko inaugurer ndako ya modé na sepela ki bayembinga bien. Anga la lie fumbo la zoki mayombe oh là là. Là tu gona moto ou bien yani ya modé. Ah, ngene bisa ko nga ko étaler vie ya mututé. Mais o étaler ka ko to lia ki po modé ko te ko lia deux fois. Ben oui na lia ki bayembinga bien na lia la melia marula, malgré na ko masanga te na melia marula na lie. Merci beaucoup. Nzambalo la photo ebele. Apparemment ba comédien bo bimaneti boza ba incapable, neti boza ba incompétent ya ko s'organiser binomoko. Yango na lobby ke eza impossible, eza moi pas c'est pendant le baké to sangala to kuma likanisi moko. Na le baké on a débit c'est un peu difficile, mais to ko sala effort ya ko luka ko yoka na ko sangisa makanisi. To ko sala effort parce que toza ba parents bazar ba responsable baza bana na biso pe ba ye bazali mona mukia betara mbunda moko est-ce que toko ko pesa bana na pe ba pesa biso chance ba loba mo ngongo moko to yoka bango. Ça c'est très bien. Toko tanonu na groupe Nouvelle Vague et totalisé d'abord 10 ans. Comme na combien vous l'abonnez déjà? Je sais comme na 15 ans. Oh là là 15 ans déjà et na okaki ozo préparer festival moi munene vous a théâtre ballet et théâtre la classique to théâtre kaka o d'habitude de vous ça. Théâtre quand est au salaka parce que nga ça théâtre populaire
théâtre quand est au salaka et puis eza théâtre na ballet donc ce qui karato kangi badata on tozoyo kanana malé malembe ce to kangi na kendeki déjà Nathalie maramne ce qui est bien organisation ils aura moi tana on a rendu yebi rabi pour na réussite ya eloko ils aura moi tana on soit temps ko préparer yango voilà donc ndenge tozo kendele so nzamba sungi biso na kangi to kangi date na ngai na producteur ya salwana na kobenga yo na koyebisa parce que na yebi aux rapproche na biso de tous les temps nazaka ils ont des côtés hein so ba bengi ba artiste oyé hein so ba bengi ba basimba micro oyé hein so ki ba benga nde na ye so inde bo bengi ngande na ye Queen Mada comprenez de via Queen Mada kilo ya Congo hein kilo ya monde parce que je suis une maman aza maman pour na maman tant tobeta masolo tobeta maboko tobeta ba mamati ba maman to sa fierté ba mamati botam bato ba loba que maman tonga mboka te omoni te ke ba tapaka à côté ça fait que ba artiste non ba longwa ki ba bi ofasha ima be makamba ngo to ko sol sabon susté relation na mono gardami na ba kulutu na yo. Ah bon, c'est mon ballon et pas nanga. Oui, comment on va nane peut-être ce qu'on permettre un temps na ba. Na ça na problème, ngande o mona nga boy. Neto solo là non na privé, né na solo là na TV. Oui. Je te permets. Et pourquoi ce n'atanga ba combo? Et comment Rabim ta polémique. Te ngai artiste nyo moto moko te asepela mwana na alongwa ayeta mususu avandi singa mama na mona koki. Bonga elongo nangai pa muyembe chez kamusaka na yemko. Nebise papa yo lokolo ningi nzonzingi te. Yo moko yebi kana ngai. Vi na ngai ndenge natambolelaka omona kango sunganga. Na lukape. Po ban nokoloba boy na bina vandela kana de la succès à télévision. Ba okene pa tata na bango azata sa déjà na mabele. Alors que pas maman na bango azata déjà na mabele. Ba eba muyombe gauche yebe tam sumwa kara. Te wana eza ma mususu makamna ngai ya famille na kokena on pa na yete. C'est deux choses il faut que ça la différence wana. Alors tant on se mettre d'accord na yebise que non akota na nzona bana nzonzi parce que wana major abenga et wana ko tosaki na ba téléphone te mais major a sollicité kinga théâtre na biso solika wana tolika na antenne si je me trompe pas major amoni yango nde asololi heureusement dadi ayebise nga na yebi place fille azalaka na ndenge ba ko solana nga na ozone wana zana na ozone ezaki commune o bana ozone nyonso je vous aime commune oyo et adoptaka nga do premier commune yambanga to na Kinshasa parce que nga na ngai nana ngai na uta na ye abele lisa yemba ezala banani ba uta na mboka tanto uti toye commune liboso yamba biso ezaki mbinze pe ba yamba pe biso bien parce que ba pesa biso succès ba betela biso maboko yango na koka ko zala ingrate na commune wana te quel que soit commune a changer parce que famille majorité ezapé na mbinza donc voilà Cécile Ngwala ma grande sœur que j'aime beaucoup à Mbinza et puis ma fille Vanessa aussi ba on est bana Mbinza et tout et fille voilà moi la grande sœur nangaza moi na ngati a moi na ngate te na français ma nièce na linga donc ma nièce sikoyo mon ankazi sikoyo soki na bina l'action même ba message moi na solo na Vanessa tout son ma maman chérie. Elle m'appelle ma maman. Okay. Elle me console. Elle me fait du bien. Tu vois? Donc, baba nande konanga, mais nga po nanga na soka ba bana nanga. Omoni biso, sona biso lo baso na vanta. Et pas na biso mwana kazi azaka na importance moko makasa osaka na te. Oye ba Ojo le ba noko za importance makasi. Mwana kazi important. Non, pas mto azala noko azanani. Asa mwana kazi. OK. Yuze colonie nan, Rabi. École moko douté te bino Mswahili ngolo makambo école te na TV discrétion Mswahili place yo mona Swahili que toi ka congolais fallait le baka oza mo congolais et ça ni donc na sens wana asa bana bandeko nanga mais basa bana on est Jericho mon champion bébé Jericho et puis Ridge ya Inez ya Idolvic on a bana nanga na vanda na ba on ndako mais basa bana nanga na botité Basa bana bande kona Jericho Ridge non na botité malheureusement. On ngo finga kisita. Non, voilà là. Chaque chose a son temps. Ne katolo bar mais
nazora bango bana nanga. Pour moi, ce sont mes enfants parce que na vandra bango, na mona msu na bonne mona bango de babotama ti bazokola titi nazana bango. Ma bomengo azaki modèle na yo? Non, ma bomengo te mutazaki bo modèle na ngai. Ma bomengo te. Maman mon pépé. Oui. Maman mon pépé mutazaka modèle na nga na kendaka plus loin parce que nga na bani théâtre ici à Koufi. Na ke plus loin na ke pa maman alinga na vansenga bi expliquer nga no maman mon pépé azaka ndeni. Abanda ko linga mingi nini. Pendant ndo mona na télévision là ta plus liputa. Yango mona lataka mingi liputa. Na kendaka na look na ye. Et heureusement pour la télé les a bien beaucoup de temps à mon FC modèle en kitoko. Vraiment beaucoup no senga te na kuina télé mayo moko benda benda c'est beau c'est pepe na modèle ngo bo bengi AF sabino wa patongela ngai voilà donc du moins au comment ko pesa valeur ya mwasi na ela télé na yo par rapport ya bande comme susu ba fia théâtre ba comment na ela télé mabe makasi kasi te ya bango karati so omoni muta tamula mabe to aolata mabe yo pe no ba leader na bango 25 bon leader ala tamabe te vous mieux placé à côté ya bango ah ba fille na biso auto recruter oui ça leçon morale est important faut topé ça bango leçon morale est vraiment important na ranti ovanda na siège nanga so komoni bango bakati bateni balati tenir à scène peut-être parce que tenir à scène les a un problème te ngaku to tenir à siège na kendara plus loin na betara cete collant na chaussette collant na chaussette parce que si on bêtise c'était ba yelo ba couper moko ba tuna baby na scène or aux autres jouer na bana mibali to benga kaka ba viola ki mais olata ki ndenge ni po ba violer yo mon quelque part pe maram susu yango wana ozomona olata ki ndenge ni po ba ko matina niveau ko violer yo donc quelque part to bon ça peut moi elata na biso ce qui orondima na pesa conseil c'est comme ben na biso pe conseil mona ka yena ni pesa biso conseil en tant que maman je suis une femme je suis une maman je suis une femme congolaise mama ni mama ya ngaye yo balobani na Swahili miye huyu donc moi si nous sommes en réalité Bible bi nzoto moi c'est ça temple à Saint-Esprit ce que bateli yango et ça l'a bien ça la constat ce que lati sexy tambola na nzela majorité mibali barotele misayo baroza na catégorie nini et ça la suko expérience là tana no bien na lobi ka teke folie puta po ça na muto musa ibine okangali puta te mais on a lati eza pantalon eza pantalon mais na tongango bien na malgré taille nanga naza à l'aise je ne suis pas gêné je ne gêne pas aussi les gens mais ce que lati pe boyer ou bien on lati robe na yo on comprendre to lati na yo bien en tant que moi, si aux autres chances donner la valeur, on comprendre tala suko catégorie ni ya batu nini o barote l'émission nanzela. Yo moko sala différence on comprendre que non boye nazora nakuta na ba responsable. Boye nakuta na bato ba oyebisanga tokene na nganda boye tokene olia tantaba. Misu pe tokene moi gene. Tokene melata moi gege. Ne ba mo kende na gegeti. Kaka biso moko to condamner gege lelo bino mo boko mela su gegango. Finalement to yeba te bolingi ni ba congolais franchement. Leçon morale, je pense que Gabriel Oyoki, il y a Gabriel Oyoki. Il y a des gens qui ont apporté une plainte. Bande comme si nous avons combattu pour Oyoko, apporter plainte. Gabiaka, tribunal à Kassavou, Nagoyate. Merci beaucoup. Et tous les cités, beaucoup Sanderson, tous les Sangassine qui ont commis la minute à Souka reportage. Tous les gens qui ont Souka, sur la nouvelle vague. Ozomona pété, il y a un kasi. Nakata a to ça deuxième numéro. Yo ka deuxième numéro yani. To suka. Itamakam. Okufi kutu na yeko luka yo. Nga na mona mtaza mort vivant. To ça l'émission te rabina kufa nanu. Yo c'est quoi après combien de jours? Pour Jésus des 3 jours. Jésus 3 jours. Na ebise likamona ndenge pesa nga passe. Mbabandi nano miso ekufie. Miso ekufi sundeni. Mon livre pesa mbongo to soigner via miso ekufi. Ngana yabu na mono miso no kitoko. Nyoko la pe maman Oliver. Wa chaki balantine allez alali na miso evimbie miso ekufi. Ngai titang bazolo ba ke via miso ekufi na Angola. Tona ba buyubui na Angola. To alaki na buyubui mamepela bidi makaya tozaki na Angola na yo kaka boye président Kaleba obengango balobi miso ekufi azoko obenga ngati obengi buibui
président de Londres sous ndenge moko alors bato baso benga na comprendre ngote ana komona osiko na ba réseaux sociaux et ça peut bino bato bobandaki likambo ngo de oui bino bato ba réseaux sociaux bukonduka ba nombre de vues na bino via TV réseaux sociaux via TV Monde aza réseaux sociaux ce que beti via TV Monde au tali biloko nyonso ezala kuna na kotika la kolobate ke rabi babundaki na via pourtant que en réalité babundaki te. Donc ngana koloba rabina via ba solo laki makambo oyo ya kitoko oyo eleze mutute baza libre sans problème mais ce que tant bozo ba titre na binona est-ce que yebi rabi ezana ba comédien mususu mona ba oloba na teli koloka ya titre bobambaki au lieu akende plus loin atala contenu alioka rabi alobaki nini na via ba solo laki nini atali yango tazuta on atendenga lobika ba lobika na message wana na nini na titre wana. Allez, yena via tant sona artiste moko songolo ba oloba na teli koloka ya titre wana mais est-ce que yo posale ma boutique spéculation na rumeur wana tambula s'il vous plaît na koko songa na kombo arabi na senga ba chroniqueur nuance tout ba journaliste nuance tout ba présentateur nuance tout ba présentatrice nuance tout ya ba émission s'il vous plaît est-ce que to bokoki ko changer système ya ba titrage wana to ba titre wana bozo tcha wana s'il vous plaît. Bozala na souci to sangana et non bokabola biso. Tant bozo kabola biso, voilà bino bozo profiter na ba nombre de vues, mais biso musala na biso eso comme perturbé parce que naza na besoin na benge bakata na ko bengete pona yo komaki titre moko mabeba bebani. Nana posa na benga mama nani nabenga Irsil Pechanga na ko benga Irsil te pona titre oyo tiaki. Nana posa na benga ta mususu nani Suzy Bantu na ko bengete mais or en réalité soki batu baloba boy musapi moko oyo et ça impossible pour ça la boy et sur les longues il faut ça la 5 doigts boy nzamba yebaki atango boy pour etoka mai quand même et sur les longues. S'il vous plaît, votre conception de banalité. Je pense que Bayoki, et ça moi bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Basinalinga de Atoki en Asuka. Basinalinga Atoki en Asuka le solo. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un tas de remarquer. On a su à théâtre belé na kin ba groupe na organisation impact mais na libanda impact makas. On peut prendre le cas à vie de loin. Groupe Nae Awa sans impact et Bakata Vimbo groupe Nae Awa sans impact et mais na libanda bato Hollanda bino avia totali pièce boy et ça fait du bien mais anakini netika mama mais na télévision ba ocha ba théâtre netinga pe na longoli théâtre na télévision groupe na longoli na télévision ya na faut $300 par mois ngana o gagner ni biso yo to bandaka théâtre na kala chaîne téléviseur nde banda ko futa biso. Vous comprenez? Et fouti biso. Biso nde, c'est-à-dire tant que fouta bino par mois, bozo zonde ba la bino matos, il y a tournage, maramelo mais ce que comme yo moko tourner na ba moyen na propre. Ni celle qui commandé ngwana ke bino bo futa ka chaîne. En tout cas, il y a parmi ba maladie au lobby ya théâtre. C'est-à-dire et bagata lobby théâtre comme tengu. Yango na bike eza na maladie moko eza incurable te comme eza curable. Donc il suffit qu'à tout se concentrer. Mais ngana monaki yango ezaki na monaki ezaki par rapport ya ba groupe ezobotama. Alongwe et pas ya Arabi. Tant alongwe pas ya Arabi, ana besoin à finga Arabi. Parce que maladie na biso ba congolais a bongo. Soko longwe pas nanga il faut finganga. Je ne sais pas ce que je peux ça en plaire, to ezo kitsa bat mais ngana mona ngo ndike kitsaka. Parce que ceux qui nazo kumisa na nzambe parce que moni art est spirituel. Na nzambe opambolanga. Na bosana te na mukie o nazo aka epa na yo. Ata na ko tongela ngo immeuble te mais sunganga. Voilà. Alors, na on a place no fingela o te fona que no luka espace. Tana que luka espace ba on peut ba monio que no yo utit o bayebi yote. O uti na groupe mo songolo pour au sala ba proposer yo. Pesa biso $300, to $200. Aux yeux $200, le col ozana pour ça. Au les canaux télévision, au finger, au prouver place na outil. Aux yeux $300, to $250 au footy. Baromi collexa yo. Mutomso soyez no félé. Baro lexaye. Pour combo na yo zana combo na yo que non ngai pe na ngai ndekutu ngade 7e bagarre. Ne baro lexa yo. Non. Combo na yo vanda na pa na yo yela biso mbongo na biso. Au moins siko eloko eboma eloko wana parce que en na kala biso tanto zakina ba président na biso chaîne nde banda ko futa biso no futa chaîne te. Alors on peut ici le groupe nano succès na qui
mais parce que aux les Kana Kinshasa non que si ça succès na kin est impossible parce que même bilo to tchana na YouTube ba pirata na bango mon carte tant au lelo na buto ba pays mususu ko zo benga yo to ça déjà na histoire na yo to ça déjà na théâtre na yo to sombi en Angola to sombi en Kenya to sombi en Pays-Bas to sombi en Pays-Bas wana ko te ça un problème te ezara ko forcer kara ko sala musala bien acteur pe artiste yo moko pe c'est promouvoir exactement non ngafuna simba on a le boko na l'excès par Rabi non Rabi azana pona mutuni osto est-ce que pona rabato Olexa pona ate yo le ba ka fo Olexa ba tu faut que ça base araba président parce que président peut avant dans la présidente boye nazaki na groupe amiyombe gauche vous comprenez donc bosonga pe bango ba le ka me botika pe ko poser ba question parce que mususu azana au mur te pona répondre o retient ba question piège et tout ici na yaya moko boya musala bosa mabe hein Rabi yo doit tagenga boye ngam na yamba Boko Sanderson nous pouvons nous lever. Voilà, nous allons nous lever. On est pratiquement à la fin de notre entretien avec la queen du théâtre congolais, donc Via Queen Mada. Et je pense que vous savez l'entretien à Bisso. Sans polémique, on a parlé sur le théâtre. Tout ça, quelques analyses pour que le théâtre un peu qui est dans le Bosso, Makamunyoso, et Zalabia, polémique et longwa. Tout ça, on a moko bongo. To tombo la théâtre na biso balobaka ko banani ba l'équipe théâtre moko boye balobi na RTNC théâtre moko bo titre na ngoza Congo eza Congo Congo eza Congo mais Congo wana ta on a tali on a mekina osala banalise nanga Congo eza biso na biyombe eza tsengo Congo oyo elingelo ba Congo elingelo bani bilangati Congo eza bilangati mais siko so ozo sala bilangati c'est-à-dire biso na mboka moni biso système mboka eza arabe onga za bilanga nanga na sala nguba nazana mbongo ofuta bino te po boya osunganga to sala lokola likelemba lelo oye bosalisi ngai bilanga ya nguba toloni lobi toye to salisi bilanga masangu toloni lobi kuna toye to salisi ya manioko toloni tokolia to tokolia te Tosangana. Moueza Congo, je pense que si le gars Moueza moi si pili quelque chose comme ça, Merci beaucoup Queen Mada. Merci. Pas quelques dédicaces Yana. Des très gros bisous à Roger Boutabouna, Motema Mami, et pourquoi pas aussi à Guy Makobo, et pourquoi pas aussi évangéliste Fidèle Mambouya, l'évangéliste qui nous reste, Fidèle Mambouya. Et pour Nani, ni peut-être ça va très gros bisous, les sous et pas ya Emiline Zemba. Moi c'est tous pépélé en bétolo donc maman li kelemba ya Simba drapeau na Londres on a retrouvé au Samela na ngote on a mbala moko pe Clément Dangi pe ayebi yango et mbala moko pe Hervé Aurore les Majestiques ayebi yango pour Nani ni pété Rosette Pams donc ayebi pe masolo na nyonstu ayebi ke Londres wana elaka na mutumoro boya Simba on pe mutumoro boya zala wana donc eza na normal pour ani pété na France. Na France tozana ba chez la Vita na France tozana Bibi Fineza motema pe makanisi ya Rami Mayumbu et pour nani ni pété tout mon bato belé boza wana na France wana tolinga pe bino mingi donc pour ni pe Belgique te pour nani ni pe Angola te na mboka ba boss ventrier de Lukapa les boss ventrier de Lukapa donc elle a un contrat ba respectera ngana respecter contrat nanga donc des très gros bisous à tout le monde. Nouvelle vague El Luanda il y a vu à quoi ma des Angola des okamba mala ba fifi miel d'appétit ba RK ba Zoular Kozi ba chef sonnerie binonios tout pourquoi pas RTV bobo to fissage lelo donc merci beaucoup na msala bo sali langa et puis nouvelle vague Elkin donc des très gros bisous bonne guérison pardon na chef Christian Dose joyeux anniversaire à Branly Toussevo et puis pour nani ni pété batonios chef Massoua coupé les sous très gros bisous na yo chef beau garçon maman de Gama maman Lima on a ba conseillère na et puis chef Jika papi Jika donc des très gros bisous à vous tous je vous aime beaucoup Bacteur news to nouvelle vague de on a besoin handicapé comme on est sur un Gilio Konde Gilio a chef théâtre acteur na kanisi azana à l'aise na groupe aza dépaysé non aza dépaysé ndenge aussi tourner combien d'années à na groupe aumeli na groupe voilà voilà yepe orphelin lisusu atambola pe kana makolo bongo to senga ka batu nzamba retoucher basunga ye ezali pamboli e mabela kitoko ya kolona
eza esika moto aoka mpe pasi okoki mpe kosunga esa nango mpe mabe te biso tozotya mwa pierre na biso na moke oyo nzambe azopesa. Merci beaucoup Queen Mada. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup Bogo Sanderson. Je dis merci à JR Milambo na Igete Iya. Merci beaucoup Joëla Bankuna na Dallas, Trésor Bumba, Trésor Mbumba, Sarah Bankuna, Ariane Otiesco, Fondé Kabea, Dominique Kiele, merci Epanayo, merci Epaya, merci Koyago Belisha, Fumo Abilele, Maman Ridge Randi, Ridge Randi. Un enfant pas comme les autres. Merci beaucoup à tout le monde. Je dis merci à Fiston Bassende, Mamé Méline Zemba, Charlie Maloula, fils Kinkela, Angèle Kinkela, papa du Val Kassongo. Merci à vous tous. Merci à Bogo Sanderson. Merci à Wilson Bilili. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidjan Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidjan Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidjan Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidjan Bibi. Yeah. Tekuna gana za kuye